Mikolo eleki kimia ezalaki na quartier Ndanu na commune ya Limete kasi mikolo oyo bakulu na batomboki bazali kosala ba désordre ya ndenge na ndenge bosimbake pas plus tard que weekend bango basalaki désordre moko ya makasi bakulu na bakotelaki bato bapanzi biloko bayibi pe bapie biloko ya ndenge na ndenge nyonso wana population amilelaki na ndenge ya kosakana te. Commandant Jérémy oyo azali ko diriger commune ya Limete abeti loboko na mesa alobi akolala te akokanga maboko te quartier Ndanu ekomi esika na ye akovanda pona ko maîtriser phénomène kuluna pe kotia population na kimia na tina wana basalaki bouclage moko ya makasi bakangaki ba élément ya kuluna oyo bazali ko nyokola population oyo bapiyaki oyo bayibaki pe babebisaki biloko ya ndenge na ndenge bosimbaki musala esalemaki penza kitoko population asepelaki pe babetaki maboko balobaki merci commandant Jérémy Pambate ozali ko sécuriser biso na micro ya Info Lingala yemoko commandant Jérémy oyo azali ko kamba commune ya Limete na micro ya Info Lingala commandant Jérémy oyo azwami na siate ya Pomatete azali ko diriger Kingabwade apesaki ba précision. Le message est que chaque parent va dénoncer votre camp. C'est ce que vous dénoncez. Tout kangi, tout le parent pour la recette des malfaiteurs. Vous avez beaucoup la cause na kati andaku. Alors, on peut les mater dans le côté musala pour na côté kimia landanu. Si à tia Kingabwade ezakana kimia seul quartier moko déranger ngai ezandanu. Raison pour laquelle chaque jour et nuit nazakana ndanu pour na tia kimia landanu. Boye commandant ya société ya Ndanu yepe asangaki te koloba. Lobi uzavira ba 19h bano bakati bible o bayoka kate basala bayoka katambo to moko te bano bayoka katambo to mawate o ba déléquent ba affaire civique qui se met ba panique na désolation na Ndanu ba teki des autres côté ya usine avenue Goudire kune zaki marché yo tambola bambele yo tambola banzito yo tambola yango to kitaki kuna to zi ba gaso o nyonso bazali awa o na kati ya o bazali na kati ya bitumba to kaiba biso na bambeli alors bano nyonso bazoko bazala awa ngamoko na ibi bango vous avez plus de 5 ans à Ndanu et puis moko na bango. Merci mingi commandant Jérémy ya Kingabwade na mosala ozali kosala ndenge olobi bana Ndanu esengeli ba vivre na kimia bouclage oyo osalaki ezali kobota mbuma population alobi koba seboye po quartier Ndanu kimia eumela libela.